Breaking news, Canada tombé. Nous avons André la breaking news avec Proverbe 30-30. Serre Nabiso et à la grand prêtre mère Lobonda na Canada. Bakoli ekomi, namoni ba drapeau, namoni jogging. Mais nangana sepelaki mingi na jogging oyo ya couleur na Canada ya rouge, blanc oyo ya couleur oyo. Eza malamu na invitation. Ata Canada bana posa proverbe kende tokobongisa pona ya kuna parce que proverbe 30-30 azali likabo oyo nzambe apesi na communauté congolaise. Breaking news nzamba pour la bino tozali bongo en direct ya Mongalema liboso Mongalema liboso palais ya Mongalema. Alors bomoni drapeau ya England boko ya Mbibiso boko Kimia bomoni drapeau ya RD Congo bomoni drapeau ya Canada yango ezosala fierté ya proverbe mokili mondo bana posa proverbe batutu bana posa proverbe monana vraiment plaisir à mingi ya kozala na bino en direct ya breaking news. Alors na masolo tozana lelo masolo kitoko bobo sepela parce que boza peza ya kosepela déjà boza kosepela masolo kitoko eza koyinda na ndenge ya mukete ya koyinda na ndenge ya mukete po eza grave tozo bandana na bomoni siko ke TV bakangi ba TV zo na ba distraction oteleka na TV moko ya Sentinelle ya diaspora na internet obeti www.sentinellerdcongo.com orozwa intercession orozwa masolo mboka orozwa nyonso tu yo olingi ezali kuna na kati. Alors eloko nini tokoki kosala tozosenga na mutu nyonso tu alingaka proverbe mutu nyonso tu alingi évolution ya Congo mutu nyonso tu alingi bolamu ya Congo contribuer na ebelete 5 livres parce que bozolo ba proverbe otiebote mais osenga mbongo editing makamnyo surtout ezosenga mbongo na travailler nga moko. Alors bopesa ba 1000 livres ba melabino nazosenga bino mbongo ebelete 5 livres ou 5 euros au contribuer pour na musala ke liboso pour na ingénieur atiaka ba titre pour na batu ba cameraman ba filmer tout à la lobby na zaki na Liverpool tout ça là une émission qui toque au métro au serveur monter pour filmer à qui vient et puis les agi ngamoko nande ko mwasi ba cameraman pour nous déplacer zo senga mbongo ebele donc ekozala malamu mingi soki vraiment bozo soutenir biso na o bozo soa ekozala malamu. Donc breaking news bo contribuer na 5 euros to 5 livres pour na Sentinelle vraiment bengangai na kopeswa compte bengangai na kopesa yo ndenge ni ko soutenir biso mais entre temps ba makambo mboka ezoko continuer. Donc merci mingi na ser na biso grand prêtre mère et à la bobondo oyo lobonda oyo atindi ba jogging au na Canada na invitation na na moni na ba porte clé à Canada. Donc biloko nyonso to tindaki ekomi na moni yango ekomi porte clé orakar ekomi nyonso nzamba pambola nzamba zo lokumu na boyaki batu ba tindelanga bakoli parce que batu mingi ya mitema mabe bali et aux malamu so za na posa ko soutenir ba orphelin bo primé pesa misolo na yo et ko koma kimia côté bilamba côté nyonso bo banga na binote we barage retraité de la SAP. Donc côté forme masolo est déjà carré vous avez inquiété. Alors ezande ngwana tobandi na politique bibembe ebele ezotiola na mayanjili bibembe ebele ezotiola na fleuve Congo zoka kanambe le Rwandais chaque jour abomaka ba jeune congolais abomaka ba opposant abomaka batwana azotiolisaka bibembe na bango likolo ya mayanjili. Alors ezali malamu mingi na bato bazoba baza na opposition bato bazoba baza opposant va déclencher opération Kabila dégage tout opération auto bengi ko déclencher révolution pour te Kabila na ba Rwandais nyonso bakende parce que ba komi na suka bango mo ba komi na suka mais biso mo ba congolais tozo kemisa tozo pesa bango soutan ba continuer ko bomba congolais. Ngwanda Tshisekedi baza ba collabo yangona eza malamu mingi botia 5 livres pour to lancer radio zo senga mbongo ebele pour to lancer na communauté na biso bien na combat tozaka na radio moko ya Ngwanda oyo ekosi epesi tribalisme elobi makambo ebele ya lukuta bien que bakamusu pesa solo. Alors soki tozui radio mususu net Sentinelle oyo eza na katikati zo ba makambo nyonso tu congolais ko pambwa. Alors
to soutenir radio oyo futo banda d'ailleurs soko koti na www.sentinelerdcongo.com pour mon musique y aller molo tozo banda do ezo kata te, c'est-à-dire que zali déjà essayer ya radio. Alors tozo senga 5 livres na yo, tozo senga 5 € na yo contribuer pour la radio, eza mbongo ya proverbe te, eza pour la bénédiction na yo pour la radio. Alors tobaki ngwanda na Tshisekedi baza ba sauveur ya Congo te, mais baza ba sauveur ya Kabila parce que bazolinga basa la transition na Congo oyo Félix Tshilombo la premier ministre pe Kabila continuer yango moni Kabila na réunion asalaki na bata PPRD mina ko pa lobianga lobi azana dauphin te po azana bula kolongwa te akotikala pe azosala tout atia guerre civile na Congo. Donc esengeli na biso toyeba likambo wana pourquoi Kabila azosenga ONU a diminué l'effectif naie parce que azolinga a préparé massacre à Congolais pe azolinga atia moto na kati ya Kinshasa. Alors likambo wana esengeli na biso bana Congo to telemelango biso bana Congo tolinga ke ONU bien que baza mabe mais baza ba témoin moko o ba ko gêner Kabila sala génocide na Congo pe o ba ko gêner Kabila atia moto na kati ya Congo. Donc wana eza position ya Congo il faut to telemela Kabila tolongola le plus tôt que possible pe to telemela ONU a renforcé l'effectif naie bien que zo coûté biso cher mais ça quand même important bazala wana parce que aussi longtemps ba Rwandais bazawana bango ba kozala lokola ba gênant parce que ba rapport na bango yango ezo sala ke Kabila akota na troisième phase ya balkanisation te parce que ko kabola ba province na 26 provinces eza déjà balkanisation troisième phase nango et continuer. Alors na Kinshasa tozu ba sango ba Rwandais ba bomi ba braconnier Rwandais na Congo ba bomi 30 éléphants oyo ba bomi donc bazo ko massacrer pe ko piller na ba minerais na flore pe na ba jardin zoologique na biso ezakuna donc eza mawami. Alors l'échec des criminels et Tutsi d'annexer le Kivu au Rwanda fait mourir de honte Paul Kagame, le dernier tyran d'Afrique. Paul Kagame son yézouye parce que a échoué pour annexer Kivu na Rwanda et ça là est pas si mokimombezo sekaye donc son moyete. Grosse pression sur Kabila député européen bazo quitter en avril pour que nous ayons faut à Longwa le plus tôt que possible. Donc bazo tirer pression à Longwa. Opposition à Congo bako soamaye les camps bako koma maye les mukolonini parce que au lieu balongola Kamere na kati ya groupe opposition parce que Kamere azala jamais en opposition. Kamere aza pion un peu perdé. Kamere aza na kati opposition te. Il faut ba longoler na groupe opposant ba tiaye côté un peu perdé na groupe opposant ba bimisa candidat biso kutolobi to na posa élection te parce que toyebi ke ba élection ana et ko bongsa mboka te parce que ba Rwandais ba tricher na bango ba élection. Alors tozo senga na congolais surtout de pères et de mères à telemela likambo oyo tozo maele pour na position. Alors tozali toujours na ba breaking news na so lelo eza ko inde eza grave to komi na société toza na dossier moko important bato ba bengi na société na UK bato ba bengi na proverbe po anino kangisi baina sala tu bimisa ye boy na boy yoza musai na nzambe boy na boy lelo nazo annoncer bino ke na pardonna bato wana nyonso na longola plainte parce que na musai na nzambe ezaki ka pression pour na koyebisa bango ba tika kosala mabe na longola ki plainte mais baina ngam na kangisi ete baina tango na yebisa kabino ke na yebi masolo ebele tango na yebisa kabino ke naza musai na nzambe baina eloko liboso omoni na sala ki somme 35 pour na ye na ndoki ya walesa bomoni makambo walesa sukeli walesa pe balinga bakanga ya négocier les dingo baina pe malédiction kotaki na vie na pourquoi baina ngana kangisi ete baina mutu akangisi azwa mwasi ya batu mwasi azalaka na ndako babengake mado azali mwasi ya batu ayaka matanga lera ye matanga na yebite soki ekanga mutu abetele match batu tu bazako boya baina bosonge boye bage baina bazako balungete po ndingaka parfait te pour nzoto le mombeza banzolo ko banzolo ko soki tembe aleka na TV alongo la chemise au monde nzoto ne tu banzolo ko na banzolo et puis alingaka parfait te basi tu bazako kimai. Alors je crois moi so na yaki matanga atikala libela nzoka azaki mwasi ya batu. Alors mukolo mobali abengaka mwasi a changer numéro amona kete alukaka mwasi amona kete mukolo mususu euti oleka azobima bona Tottenham na airo doana akutani siko na mwasi wana na baina ya ebiteke mwasi wana kwa mwasi baina abeti na sima lobi me yo mona na asute bondeni.
alors mobali yango azaki na kwiti bayina sikoyo epesi ekanda atake mobali wana mobali batazaki na kwiti atake ye donc bayina musala na ye abundaka na bata normal te preuve alobaki akobetanga aleka na TV abetanga na TV Manchester akimaka oya so na ye Londres akimaka soki tembe bayina alobaki akobetanga na ekanga azaka na Londres ese bosiko yoke bayina akatake ekanga atakaka ekanga te atakaka kaka bato baza na kwiti alors asalaki ere atake mobali wana azali na kwiti abeti ye nzoka CCTV ezali kozuwa baimage wana mobali wana akenda kofunda na mbila ayaki kolokota bayina mercredi banda tongo ti 19h azalaki na custody do azalaki na kati ya bolondo e awangani ki azalaka maître te bazwili ye baimage ya CCTV bamoni eloko epesi officier wana kanda abi mobali oyo aza na kwiti yo lobi oza maître ndenge nini ozobeta moto aza na kwiti onga nazaka nanga maître te na kimaka mbango na salisaka bato ka bafuti do awangani ki maître na ye et puis na lingi koyoka susu bayina na kombo maître te na révoquer ye tant que maître aza maître te na yoka susu na kombo wana te alors abengaki ngai to négocier po ayebi ke na kosala émission nga bino soko lingi natika okimia lekaka na TV loba Afghanistan soko lobi Afghanistan et côté ya yo donc relation ezonga normal omona nga vima na ye na ndako na yo to solo to bandi pe tolie donc CCTV mutu sali bongo alors bayina ndenga zana komi na belle soka ye na ndako na bino 19h faut sala tout bon songse na ndako po akomi lokola soso couvre-feu bandi po akokende mona juge et puis là on a juge akokanga ye po azana ba dossier ba fraude makambo belé na ndako na ye alors batie même tag 19h fois za na ndako donc proverbe akosaka te bo vérifier bo yoka ke bayina chaque 19h fois kota na ndako lokola soso po mbila yebisi akola la libanda te fois la na ndako na ye yango nzomona na babutu azomona na soute chaque 19h il faut azala na ndako donc dossier ya bayina carré alors dossier ya religion tobandi na UK awa basango na zwa na moya Kinshasa euti na biro ya Mugalu parce que Sakayonsa akiti mbango na Kinshasa akeko lelela olangi Jezabel o atiaki na cop akeko lelela Sikatenda ba o atiaki na cop o abwakisa akeko lelela Kankenza o bomona ba image ya bato wana toza koleka na TV parce que bango bato batiaki na relation na Mugalu o azali chef de la maison civile, chef de l'État, il y a occupation. C'est-à-dire que ça qui est bon rebelle pour à la mission il y a aussi sa combat. Vous voyez que l'air a commis na bureau Mugalu et le solo Mugalu atteint le protocole avec que nous yeb sa Sakayonsa na royamba été proverbe 30-30 na kanga ba rater émission. Proverbe 30-30 na kanga akoyi ko maîtriser bangote. Donc l'air avant di ka boazo c'est là ayo ka ba bi na yango passer Sakayonsa yemo ka kamo abi mukonzi alobi proverbe 30-30 na ikanga baratise yo mission kukai ko maîtriser bangote ya koyambote do Sakayonsa zolela na Kinshasa akene pa mama olangi baboyi ko yambe po akata be mission ba mama olangi akene pa Kankenza baboyi ko yamba po akata be mission ka Kankenza akene pa ya nani Sikatenda o azali lokola bato basambela kapona Rwanda wana baboyi ko yamba edo eza ko yinda kuna asali siko groupe ya bana ne baluka ba take sikoyo bienvenue na Mars nzoka Mars asazwa ki kopo wana bo Mars Mugalu ayebisaki na zo tongela yo ndako na yo oyo ezali bongo na chani metal ya 2 étages mais yo silisa combat récupérer ba DVD ose pankosi betango pe mutu akendaka ko tonga ndako ya Mars na Kinshasa eza Alidor mutu akendaka kuna soki Alidor akete ezaka pasteur Titi o bakendaka na mbongo pona okendo sala musala yo sala makuna donc ezali mawa mingi na kati ya mboka oyo donc ezali bongo. Alors 5 ans ya kisi bazwaki bomonaki ntokala asalaki succès na ye abomisi batu a violé basi ya batu asombi lupangu akima Angleterre elongo pa ntokala ekepa odon asala na eloko te odon eloko malamu oyo asalaki ezaka kokota mabala pe kokaba nyama na bamo ya basi ya batu. Alors elongo pa ya odon ekepa impudique pe impudique asalaki eloko te dossier makasi alaki kisa Beni Inaya mais ba prière ya proverbe 30-30 et stopper Beni Il azana mort azana na koma siko akoyate do makambo na évidé siko Sakayonsa nde ayaki kozwa ba plan lera ayaki kozwa ba plan na ngongo na websa bino église epanzani bato bakimi Olive Tisimu wana pe epanzani bato bazoteka te Johnson Kutu abengi deja kanga
que abanda kolekisa biloko ne pe kanga po ye azana ba view te bato balanda te to yebisa ke kanga alexa ngote donc bomoni ndenge Sakayonsa histoire na esili parce que bato bakimi TV kuna bato bakendelaka TV lokola TV ezosala te bato bakimi église epanzani nyonso oyo makila ya Paul bola boyebi be masolo Sœur Bénédicte alobaki bilakeli ya Sœur Bénédicte akaki na uti obenga Sœur Bénédicte azana Germany soka zongi tokosala spécial maloba ya Bénédicte ezolanda Sakayonsa estopé musala ya Sakayonsa donc ezali bongo donc musala na ye ekwei la moitié ya bandimi bakimi déjà bino tout bobondela kuna oyo bato tout babondela kuna bakenda kuna bobenganga mpona délivrance po ezali place ya mabe alors ou bokota na www Sentinelle RD bokende kota prière bokomona ba prière eza kuna alors piqué liboso ya MLTV to MATV ebola TV toza na programme ya kosala ngo parce que eza na bacombattant mingi oyo balembongo bazotia mwa désordre esengeli to sala réunion to bandenge tokoetufe bango mpe tozwa nani ordre ya kokende liboso ya la police kokende kuna kotelema mpona kosala pike wana yango moni mikolo maps c'est tellement aza mayele amoni ke na dénoncer makambo na ye na RDC TV eza ya ye azobanga koleka parce que fallait alekisa biloko ya Kabila donc eza ya ye eza bongo alors sim carte ya Olive TV esali fiasco Johnson asengi abanda koleka epai ya ekanga toboyi alors na France Bible est toujours l'ICRA oyo babengi l'ICRA ezali bongo Ligue internationale contre le racisme ekomi ba lettre ko funda po balongola 19 passages ya Bible na 1995 l'ICRA a réussi ça qui déjà kolongola quelques passages ya bibliques pour na et ba mona ki amezaki antisémitisme alors sikope bazolongola 19 versets ya Bible donc bino batozana ba Bible ya kalabo bomba ngo jalousement pour ba Bible ko bima mikolo ba ko modifier Shoraku tu peux à modifier ba témoin de Jéhovah ba modifier la Bible parce que faut boyeba bokota na site nanga pour mona ke ba témoin de Jéhovah ba mormon kimbangiste ezaba église satanique oyo ba pédophile na église catholique batonda na kati donc ezalaki breaking news alelo ezali ndengo wana eza masolo oyo esalami lelo ezali oyo tolobaki lelo donc ezali bongo na religion frère Aimé Makengo abandonné na hôpital très malade par Patrice Ngoyi Musoko donc na lisolo alelo breaking news boyeba ke baina apasaki journée mobimba mercredi na custody parce que abetaki mwasi mokolo mwasi oyo akende kofunda pe baina aza faux maître awangani ki maître liboso la police proverbe 30 pe alongoli maître donc breaking news ya lelo ezalaki ete Sakayonsa akena Kinshasa kolela kosenga bazongisa les chaînes mais balobi niete bakoyamba ete parce que Maps abeti match à likolo bazalaki na conflit il y a quand ça qui a volé la Maps a dit lipate et qu'on l'a les pana été breaking news, yaki news.